tokoina Tshisekedi 3 mois et belé 6 mois et belé tokolela Kabila. Ezra Tshisekedi, Ezra Fayulu, mais va en tête ya mboka, ba gouverner mboka ni. Zéro. C'est Kabila il est là. Ya ko tobito tika ba polémique ya pamba, to vana si table moko to luka stratégie ni to ko sala. Parce que Moluba na motabandu bazala ko bo, ce sont des Congolais. Hein? Comment Congolais na Congo boso ko bibo mananano. Donc place ya caméra ministre ya agriculture. Hein? Tu as un ministre de l'agriculture, tu as sport et loisirs, hein? Ou bien directeur cabinet. Bonjour très chers amis téléspectateurs, bienvenue à vous dans cette émission. Et c'est un tout premier numéro pour moi, hein, depuis l'année 2019, de Bandi Lissou sous l'élo. Et spécialement pour vous, sur l'élo, le prophète John Gefa, comme un combonement ya baluba, mais yemoro, à vous expliquer biso pour a changé combo. Mais bien avant de commencer, j'ai dit un grand merci à Yapapi le roi carte illimitée formé la sous Kabilanga Héros, à Sayo Moboulou vraiment. Et merveilleux à toi aussi, vu que Bakanga biso ba connexion, les lotos zongi. Salutations aussi à José Ndombele Showman, HP King, à la base à boss, à boss, faut à la page. Et je vois Coco Ben Limenga depuis Allemagne, Tantine Patience et Fanga, Moté ma papa et Fanga depuis Allemagne, Bamote Ben Abino et à Brian Panzou, l'ingénieur boss. Aujourd'hui, je reçois le prophète John Gefa. Et bonjour, prophète John. Bonjour, Kola Pamolayo. Apambola paye prophète. Au fait, prophète John Gefa, bonne santé. Et puis, te Kotimbula Sika. Hein? Banda to Kotimbula Sika na évité année 2018 et lesquels qui ont ni année 2019 pe bani. Bon 2018 on a fait les gars il m'avait passé la connexion to vivre là qui pensait. 2019 bon to bandi yango mais kaka na ba passe. Et là on moko iko promettre biso ezana noté mais Nzambe ana Congo ayebi ndengini ya komema Congo. Voilà, année 2018 et Makai Bisso dans l'élection. Élection il est Kachina Congo et prophète John Gefa par yo aux appels combattants et mon n'est pas un mot qu'on a bis aux combattre vraiment ils ont combattu qui vraiment année 2018 Mobima tout bande aux élections l'année dans mois boy type bande au reporter ba date vous allez voir là prophète John Gefa vous trouvez l'élection la biso tu peux dire que les élections et c'est passé c'est déroulé bien ou bien bah nous avec une élection maman na ko lo baboy na ko banga Nzambe la camp de Dieu c'est commencer la sagesse. Banungu ezalaki élection pendant les cas qui crédible ndenge obana Congo balingaki yango te peut-être ba vérité de Dieu mais eloko sepel singa nini ezali victoire opposant ezala Martin Fayulu ezala Tshisekedi sont les opposants donc mission na biso pe bitumba na biso na ngai na binyo ya Kabila kende hein le quoi to déloger Kabila kei malgré avima na institution sur la République Mouké, Tokolonga. Et pour le moment, le Kola Tshisekedi à l'équipe président, Ezra Fayulu, c'est la même chose, victoire, il y a peuple congolais. Mais toi, tu as commis Bomanal Kamboyo, ça n'a rien à faire. Mais ce Chadar à l'écaki, ils m'avaient pas continué à Kabila. Mais le Kola en tête, il y a Mboka, moi en Mboka. Tu peux se nocher, tu n'as pas polémique. Voilà, prophète John Gefa, à le bien élection, les cas qui n'ont pas nous. Mais prophète John Gefa, c'est plutôt ça la analyse. Là où tu as le baquet, souci n'a pas de l'équipe président Kabila Longwa. Mais dans la minute, tout le monde majorité présidentielle au outil Longwa, FCC, et Missi 350 députés. Parti Moussou opposant bimisi IDPS bimisi moi quelques députés 50 députés Martin Fayulu bimisi 80 députés nawana est-ce que toko kolobaki président Kabila Longwe ou soit président Kabila zo continuer na bisoka non Kabila Longwe dit continue hein Mutunde Longwe mais sur la ligne de 350 députés président parlement akobima na FCC c'est Kabila donc na parlement na mboka démocratie parti Oezraka Naba, député Belende, premier ministre Abimakawana, premier ministre Wazo Shadari, Kabila, toqué dans le Sénat, tous les gouverneurs provinciaux, tous les assemblées provinciaux, ils ont FCC. Les sénateurs, ils ont majorité, ils ont Kabila. Président du Sénat, ils ont Kabila. Mais Ezra Tshisekedi, Ezra Fayulu, mais ils ont tête en boucle, ils ont gouverné. Zéro. C'est Kabila, il est là. Il y a une polémique à Pamba, tu vois si table moko to luka stratégie ni to ko sala hein pour être biso de la majorité ba la minorité pas tout à Mozambique là là tu sais que d'accord to ben Fayulu ba tu sais que d'accord il a bon na na aussi $500 par mois mais autorité budgétaire
on va voter les députés. Tant que on va député passer par motion na bango. Kabila bakse ba tout infranté. Salaire à ce qu'on a $50. Bango ba kolinga ba comme $500. On bloque. Et tant qu'on va bloquer ango, Sigoni, Tshisekedi qui a un problème. Le problème il y a les lots et les makamwana parce que Kabila zakaka a le moins noté. Mais tout ça ngana ba congolais, tout luka stratégie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hein? Pour la tolonga likambo. Sokite tokoina Tshisekedi 3 mois et belé 6 mois et belé tokolela Kabila. Parce que batuna inde ba kosa ba nyonga mabe peuple pour être Tshisekedi mabe. Et on a Fayoul, Tshisekedi, ba Moïse, ba Bemba, ba Mosito, ba Bazaiba, ba opposant sona ba sangana. Hein? Et si Kamoko, yango moni Bible bi somme 33 verset 1. Soki bato ba sangana si Kamoko za une force, ba luka stratégie nini. Hein? Autour ça là pour être bateau yo. Hein? Tolonga bango. Soki te et que ça n'a pas si parce que c'est Kabila toujours qui règne. Il ne règne pas, mais qui gouverne. Voilà, c'est toujours lui qui gouverne. Donc par là, le président Kabila n'est pas encore parti. Il n'est pas parti. Définitivement. Il n'est pas parti. Voilà. Et prophète John Gefa, est-ce que le bito sangana, wana, au moment où bango banda na 350 députés, est-ce que ba député na bango wana so batie bango ba ministre batie on a ministère boy batie on a boy, est-ce que ba kotika biso to ba kotika opposition bo luka bo sala bo déjouer na bo longola bango ba kotika bino bo longola bango ka facilement to ba ko luka ba plan mo boy ba ko luka plan B ba kotika te c'est bango de ba voter bango te pour asi majorité na pouvoir na gouverner aux années ba député FCC ba député bango na bango ozomona ekoza pasi ya ba congolais totika ba polémique ya pamba totika esprit ya ba sokisa na kobo parce que moluba na motabandu bazala kobo ce sont des congolais comment congolais na congolais bozo ko bibo mananano total ko zo le kalibo parce que Kabila a toujours il ne gouverne pas il ne règne pas mais il gouverne ba tourner ba toni partout il y a des ba kimbuta bango bazongi ba nomaka ba député ko nomé ba nomé ba député na bango ba yeba plan B ba ko sala pour être ba fan satisfait kimbuta na base makasi na changu ba bi changu mtevo Kimbuta moto va voter était base Kimbuta il gouverneur la ville à Kinshasa à Kinshasa mo poto Kinshasa mboka mo poto mo bolé au moins na Kinshasa mais mo tandenge la foule va voter ba nommé économie. Voilà, président prophète John Gefa et tozalaki na dossier mon équipe penza makasi et bande ko sala penda débat na ba coin surtout ya ba venu ezalaki ke Félix Tshisekedi azaki na diplôme moti ou atanga quitté mais lelo batie président est-ce que ndé bato le qui est président Kabila mutasali ke batie yoana lelo pour des dossiers il y a ba diplôme moane le moins on a yeba na yamba une fois singa atanga wapi lelo nyoso wana bosani bokundi bon kotanga te ça trop louche parce que tu sais que na poto ti papa na ya premier docteur professeur azali na poto ya mi balé so ba biti Tshisekedi adana diplôme tout nanga bango bazali na 4 diplôme ni bazana diplôme bakambaki biso tinanga diplôme na bango école ni batanga te naloba na ça non naloba boy Tshisekedi na Macron batanga classe moko Macron yango moni na investir Macron Tshisekedi azaki wana ami de l'école na ye batanga classe moko ozomona batanga naloba ka wana bi Tshisekedi na Macron yango moni Tshisekedi na pouvoir te mais aki pemena Macron poni ami de l'école ozomona yaka biloba lo bato bazolo bakati yango mais deux so bangi Tshisekedi na diplôme oya bango bakota tanga na diplôme na école bango batanga na bana classe na bango bayibisa bino na suki wana. Voilà, c'est là le prophète John Gefa. Au fait, prophète Tshisekedi moi na classe na Macron président français moi na classe na parce que bang na zonga les ya tanga te eloko moko te batanga la biso bana classe ya bango école batanga na Congo na bana classe bango ezanga raté nga otunge moi na classe na Bengosi wai atanga na mbandaka na si supérieur atanga ni bongongo ilo bana classe ibango batanga zo bana classe bango ta moko tondim mais tu savais Tshisekedi tanga moi na classe na Macron. Mais prophète John Gefa, sûr et certain, tout s'attendait que résultat autosuit les lots de Bima. Nous on s'attendait beaucoup plus de la président Martin Fayoulou parce que jour n'a pas envoyé que Bimisa Chadari, mais trouble au ça manambo. Chadari na bénédiction à Satan. J'ai dit Chadari na bénédiction ni Satan. Et là on s'attend le long va qualifier. À part Chadari, c'est Fayoulou qui va passer ou bien Tshisekedi. Attendez, 3 candidats, il faut très bien dire 3. Fayoulou, nani Chadari, mamoli bachaki maboko, bencha Satan et MMI, na kaina mon papa kaina
bato bakobima awa président élu na mboka oyo natangaki sur 21 3 personnes. Shadari avec Benetcho à Satan à Tcholi, c'est Fayoulou avec Tshisekedi. Entre bango ibale moko abimi victoire des anani. Ya peuple congolais. Hein, natangaki bango to yebele ko eleki awo to nanga na to yebi yango mais lokolo opposant eleki aleki na ye. Mabende fa Shadari aleka. Continue Kabila to boy pena motema moko na li fobo. To boy yango lokolo Tshisekedi aleki be Fayoulou. Et le komoko. J'avais dit ça ici. Mais na ba moto za populaire. Na mboka oyo ezali Tshisekedi. Alobaki yango za Tshisekedi parce que ibani partout na coin ya mboka. Shadari ibana kite mes peuples vimbisi. Donc la paix, la matin chapitre 3 verset 39 et lobi. Qui dit les choses arrivent, c'est qu'on est en ordre. Hein? Lelo yabimi. On ba la maman ben renane. Papa oboyo boyate, salam okina. Tatuka bichi qui part. Voilà, c'est là Tatuka Bichi. Prophète John Gefa Tatuka Bichi. Quoi ça? Félix Tshisekedi, le président de la République, place il y a Vital Kamerhe Zawapi. Et là, directeur à cabinet. Parce que à la place, c'était un cordon sur caméra, signé que y a un bouboulense. Hein? Mouna, ça dit qu'il y a un moyen sika. Il y a 2019, comme un bouboulense. Tout est zéro. Parce qu'il y a 5 accords comme premier ministre. Parti à caméra, n'a pas de secret de la majorité. Caméra, ma premier ministre, n'est pas nini. Il y a un balai à signer comme président parlement. Parti à Tshisekedi, n'a pas de caméra. Hein? Na kati ya baza majorité minoritaire mota ma président parlement nini Kabila FCC akzangeli yango to qu'est-ce que la carte de démocratie partout dans ba député ebelé de premier ministre abima chef de gouvernement yena ba député belete premier ministre mapi na FCC motanani Shadari ndako sala kozanga wana te yaza wapi donc place ya caméra ministre ya agriculture hein to ka ministre agriculture to ya sport et loisirs hein ou bien directeur cabinet na soki wana. Voilà, prophète John Gefa a mis place, il y a M. Vital Kamerhe, ministère agriculture. Voilà. Il y a sport et loisirs. Voilà, les autres ont comprendre que Martin Fayoulou a le billet par à Rosanya pour prêter serment lobby. Est-ce que comment ça là-bas, comment l'ingaba ça la biso? Est-ce qu'ils étaient au Félix, au papa Tshisekedi le père en abané au la biso, genre bazo créé à prêter serment na nanda comme na limité, il y a un peu Martin Fayoulou l'ingaba nous prêter serment, na pas na. Tshisekedi a gagné l'élection en 2011. Mais il a prêté serment à ce gouvernement et il a quitté. Hein? Ils ont fêté. Mais Martin n'a pas fêté. Parce que Kouko Sune a quitté le Cameroun. C'est quoi le problème? Tshisekedi Nini, l'Union européenne, l'Union africaine, il a des problèmes. Azali obligé à négocier dans les institutions internationales. Il faut aller dans les salles de Tshisekedi à Salaki. Ils ont pas fêté. Ils ont un ambassadeur. Attends, ministre, aux armées, qu'est-ce que tu dois faire? Gouvernement, pour moi, Basangana Kaka. Ils ont dit victoire, il y a opposition. Bata Moussamboko, soit Basanganite et Kozala Mabeminki, ils ont malamouté. Lelo, sur les qui n'a limité, on a habité ceux que c'est moi, Mikolo Beleto, récemment, on l'équipe. Est-ce que on a degré population et commis au Vandawana? Et puis la plupart, ils ont Balouba. Est-ce que tout s'attendre à Nini? Mboka est commis vraiment divisé. Félix Tshisekedi du président, il y a Balouba Kaka, ou soit il y a Congolais. Il faut Félix y Moga Loba. N'Équateur, Bapona qui est Baliaki. Katanga. Congo Mobimba. Ce n'est pas deux cas comme le président. Même à 4, il y a des 4 provinces comme le président. 26 provinces. Donc on dit 26 provinces moins 4. Ça fait combien? Ça fait 22. Oh, et Tikali Basangani. 4 provinces comme le président. C'est que Balouba Basalawana Bazo Tshisekedi na peuple. Et puis quand il Tshisekedi na peuple, ils aiment Mawa Tshisekedi. Est-ce qu'ils étaient bons pour avoir revanche parce que tant que vous Balobara, Balouba va continent côté Balouba va Balobaka et là que ça les mis. Si on dit vérité, tu dis vérité dans l'élection et l'équipe tu es bien on met au Kunda Ngonano. Tu sais que les alliés président à tous les Congolais mais président Nangai. Le président non mais c'est bon. Mokia président Nangai na votaki Mokia na wangani yango. C'est nga na wangani na votaki Mokia Gabriel. C'est Chadara les cas qui est là donc les qui soit copains Chadari babakisa ba poe ko mais o la benga kali fo bona pena pelengende zui ala lima kale kale tebi mutazaki le premier tebi mutazaki le 2 tebi mutazaki le 3 et fait que Tshisekedi ndé ya leki il est président de tous les Congolais
baluba batika eloko parce que peuple etikali bakoyina bango ekozambala mute lelo oyo ekoyi bayaka na baluba komi bomana komi sokisaka poto omoni ke génocide ngesa na mboko oyo eza malamu te ezala moluba ezala moyaka ezala équatorien ezala moswahili ezala katangais ezala bandande nous tous nous sommes les congolais tous na bolingo to litene eloko oyo parce que Kabila akei nano te barwandais babimi nano te baburundais babimi nano te bugandais babimi nano te tozala bomoko tobunde tumbo tolonga epona ebisaki bino président koleka nsima Kabila po aredese mboko il faut 10 ans au moins 2 mandats. Donc 5e président de Bisso Félix Tshisekedi totikele sous 10 ans. Na lobi totikele te pas démocratie zali pona abongsa mboka quand il faut 10 ans il faut tokanga motema parce que bato Kabila bazali mais ils ont tout bouffé. Ils ont tout pris. Congo est très ni tanga na économie ya Congo zani. Réserve ni ya dollars na kata banque centrale. Par rapport à Rwanda, Burundi, Uganda, za combien? Mboka zali vide. Il faut Tshisekedi na mayele mususu bato mayele to yebala on toko sala. Et puis qu'on soit bateau ko kanga bango sur la prison bateau sambongo mais ya lobaki lo liboso ça ezande ko kanga ba prison ba institution wana nyoto wana sele ko so akani kuluna bomi moto bakotie wana peut-être ebi nini on sala pour la ba kuluna esila on pesa bango misala na la bible wana discours politicien et ça le manami sous total Kabila teki biso na kata ba pancarte na ko sa ba ville modèle au mona ko salema na ba pancarte parce que salema boulevard boulevard ngwa mais na la Bible nabi yo kei na Côte d'Ivoire bana cacao bana botoroute bana ba métro ya 20e siècle ya poto Côte d'Ivoire Sénégal bana nguba pamba bana ba métro sophistiqué oyo kota mo so na ba benga ngonde tukutuku o to zaka nango ba oyo ba benga tukutuku tezala esprit de vie tukutuku so tambola ka tukutuku o to zaka ngonde tukutuku oyoki mais Sénégal na nguba pamba biso na or diamant ok na Rwanda Rwanda leki parti à France na kitoko bato bana combattre te mais bana premier exportateur combattre et tout à na mboka na biso tolingi gouvernement responsable tolingi ba motoazo et ba peuple même akasa Kabila mina bato na nyonso avec idée nous vaincrons totika babilo ka pamba wana tozonga sim John Gefato osangala ndenge nini au moment yemoko président entrant abike akosangala na président sortant pour abakisela esa gestion la l'accès ndeni ya kokamba gouvernement tandis que yé azopona do l'accès déjà côté oya au travail donc na président sortant bon une place à Martin Fayulu les arabes place ya babemba bazawapi yo bito sangala siko to kosangala ndenge nini au moment yé déjà zo préciser dialogue ça toujours Kabila na fonction te à la pouvoir te à très sénateur. Mais il a précisé au mais lui le président, lui Mandela, il faut la politique comme Mandela. Il a fait 27 ans en prison. Car même Mindelo Bakinga qui est en Abimaka Sangsé dans le gouvernement, il m'a félicité l'ennemi. Tout la politique il y a haine. Tout la politique il y a tribal. Bazonga bango nyoso. Bon pour ça ba Liban des habienté, bazonga na mboka là on a ça Félix. Ce qui Félix et Mokola Robenga to kuta na ye, to na salle audience que je vais dire au président parce que je suis un homme de Dieu, église au milieu du village. Bon bazo mona kuni balinga nani bango de abalaxé tendance ne lelo tolo ba frère Mike Kalamba déjà les gars na TV bien avant le big yé choix na candidat na eza monsieur Félix évidemment faut bayamba avant bino avant bon on l'accès déjà qui voter qui monsieur Mokia congolais yo li kamoni na Mokia yo na problème na Mokia pinda solo aboyi siko boya nini na ko boya ko yamba yo na ko ebisa président yamba journaliste bon o interview ako yamba yo na ko benga ye ako yamba yo Mokia congolais akoyamba na kobenga président bi yambela journaliste wana pour cette interview akoyamba yo et pas social papa social ça bien Mokia ayamba téléphone yemoko téléphone pas de personne to mutu no sote yemoko aboya ba téléphone nini wana yo da contre section Mokia pour nani na ça contre section Mokia na fotaki na wangani kasi ofotaki wangani na fotaki Mokia te BCBG na bila fotaki Mokia bandaka na fotaki Mokia siko na wangani tango ya komi président tu sais que nga président nga moke na nga biso to président tu sais que to ça la bonne donc s'incliner to ko luka guerre le société beti na ngai na moke ezali opposant joa moke ezali opposant soit tu sais que dans lui et le seul opposant on a fait c'est le président Gabriel Mokia ça non me féliciter on a que na cour constitutionnalité akai wapité
c'est pas yebani parti politique mais c'est moi qui yebani même yebani totambola to ça nambandaka to ça la micro baladera to bando tula ba ezali awa ba UDPS yebani na ndenge ba FCC yebani ba PPRD yebani yo la problème mo c'est Gabriel Moki yebani bongo ta ngapela ngale mo ki ona parti ya mukio na zaka kawana. OK? Donc c'est normal, il faut s'incliner na président Abimi parce que parti politique n'est pas rien. Moi qui a guerrier, moi qui a bouni pour la démonstration. Guerrier mapango na yo. Mapango na été, moi je l'appelle comme Mandela au Congo. Nana compte na prison 12 fois na prison. O bakangelo kwa moki tangela nani. D'un côté il y a bandolo ba vérité parce que azaki na intérêt mon na sima on a ébiké na mapango na nga faut na récupérer. Ba yeba bote ba mapango ba suma mapango. Ta ba ngina sokoto ba suma mapango. Bango bagina basokoto na bilemba to tobuka to moi bango te bayakao babotola mapanga mo ya bolole na bango tena tunyo mo kene bolole na bango tika bango ka bolole ne mo keno hein parce que c'est dénoncer moi qui a la vérité moi qui est comme moi you do say plus hein oui mais là c'est ngana zoa na ndako et 12 fois ngana kima na boîte na ngaso na kim Brazzaville na katisi okona no beta sasumi ko so ko bakanga ngai kuna Voilà, comprenez, nous sommes avec le prophète John Gefa. Prophète John Gefa, vous changez de combo, Kobanga, tendance au Lukabatia, quelque part dans le gouvernement. On a changé, Oebi, bateau baleki clair na République démocratique du Congo, Kassaye Bazade. Kassaye sont ok na Lumumbashi, au bout d'avant play, Bachinde Bakombo, Bamutombo, Bakaleb. Notre bisayo so que na Kivu balu bakaka bango bashine bakombo tant on n'est pas présent à bien prophète Soudabi en tout cas Bichingabi bon président oui est-ce qu'on a changé yeti sekedi Chilombo comme bon mais c'est Gabriel mon qui comme Tshisekedi le président le Gabriel mon ka kombo na a changé na été ya tika net mais ngani na changé comme président mon ka nga changé comme en tout cas Bichi. Voilà, c'était là le prophète John Gefa. Prophète John Gefa, moi question mon frère Yasuka Mukieka. Prophète John Gefa, tu retrouvé Papa André Kimbuta, tu retrouvé Kuna Jean Koubal, mais on dirait que les musiciens sont bon, qui écarté déjà avant, parce que oui, déjà les bandes a déposé une candidature, déjà à Rosa écarté, mais vous avez qui surpris, oui, Rakeneti Souka. Mais Nasuka écarté, moi c'est écarté, Adolphe écarté, donc c'est ni peu quelque part, c'est peu ça n'est pas. Il y a mboka ya Pelengendu, mboka ya Polo Soy solo, et puis la souka ya Frondono, je sais même moté. Quand on parle de lui, on voit ça que Jean Gouba c'est un intellectuel. Oui, il y a licencié Makassi. La musique à Zoran est un bon côté, peut-être aux Ambons. Mais il a étudié. Son professeur, il y a musique. Wazeko, Wazeko, mon tout ça tanga Makassi wana. Alors bateau tout autant que bangona no babina mikeke. Motoga Adolphe, libumuyo so mukeke na mukaro sabi na parlement. Osomo aobi misanze moment wana single moment wana politique. Alors là ça ndenge ni politique etambo. Il a travaillé tel single ni politique. Pour moi je suis abotate, ayi passe à moi naté. Moi je suis abotate, ayi bisonga libele. Au moins soki mwana mobali. Au moins libele no songi wana. Mwana mobali aswa rango. Mo meso ka moto abota. Mais ça va pas ayi bikwa mama abiso, amesa biso mbali 6. Eza blague était. So moi son belle maman na biso boy et soka maman ni na bino ba ne bolia lianga ba mino. On se comprend yo ça politique était. Yo ka mo keke ya shadani bina mo keke Adolphe mo keke 5000. E kaina li fobo. Oh mboka mboka Congo nzambe soka bana mo ki histoire ko tikala nzambe osambisa biso na likolo ku. Bakei. Ouais la mérite quitter. L'homme moko être impressionnant de député. Député c'est un homme d'État. Un député c'est lui qui raisonne. Dans la député le col journaliste, ce n'est pas Zachary. C'est qui Tchobet Galabi. Les RT. Serge Kaimbe. Tu vois un homme d'État? Il est un journaliste. Tu vois un homme d'État. Serge Kaimbe. Oh bon, ça va moi sur la vente. Journaliste yote mi biseka c'est quoi la kisenga mundele
Si on a parlé, non, c'est rien. Hein? Ah, mais vous blaguez avec le Parlement européen. Parlement européen, Parlement américain. Un homme d'État, un député. Quand il se met debout, mais tu as un problème avec un homme d'État? Hein? On a Parlement. Ah, maman, voilà, prophète John Gefa, Toromina Souka, vraiment, mot de la fin, et puis numéro 9 contact. Mot de la fin, nous cherchons la paix. Mboka ezindi 21 ans na boumbu ya Rwanda, na Buganda, na Burundi. Lelo malgré bazali infiltré, Dieu nous a fait grâce. Ezala Fayoul, Ezala Tshisekedi, Ezala Mokia, ezali grâce ya Nzambe. Moi je vais appeler Noko Bokecho. Moi je l'appelle, je vais lui appeler. Parce que boulot il y a moto na ba vérité. Hein? L'embissano archiwana, totala mwana oto botama, to mona ndenge ya kotambola. Parce que Kabila ne gouverne pas mais il règne. Parlement kozaye, armée aye, budget aye, sénat aye, et to kamata pe premier ministre aye. Si vous Tshisekedi d'atika yekwani. Mais accord mosuko sinyango pana elenga ko signé te. Tant qu'on y accord, on est allé peuple congolais te tika yango, on moza la boyke o mi bebi sa carrière politique. Pour na 4 ans ba coup d'état ezali. Nous sommes en Afrique, na 4 ans ils sont kende. Quand le pays ne marche pas, coup d'état comme ça les mains. Hein? Coup d'état comme ça les mains. Hein? Donc il est piégé. Mais pour le moment, tout soutenir le moine Mboka, moine Abotami total aye. Il est le président de tous les Congolais. Il est président Kabalou Baté. Hein? Tout soutenir yé. Ce qui est Pelengenu, tu remets na Pelengenu. Ce qui est na Poloso, tu gagnes na Poloso. Ce qui est na Bosembo, tu gagnes na Bosembo. C'est ça que le message de la Kimia. Et comme Moluba, nous refusons ça et nous condamnons ça comme Ephésiens 5, verset 11. Condamner tous les œuvres infectées du démon. Toti Kanzambe, Oto Sambelaki, Amema Congo, Naboboto, Naisengo, Nabolingo, Tota Maramogoya Liboso. Alors, sur le WhatsApp, il m'a pas Viber, donc on a Internet, zongi. Kolo Azwa Lokumu, on a 00243 89 610 49 41, on a 00243 81 857 26 78, puis on a 00243 99 42 937. Sur le thème spirituel, la prière, nini, et d'aller au Simbate, au Bengingai, na kusungwa na prière. Likamba Félix na Fayoulou basa dans l'église de Philadelphie basa na pasteur na chef spirituel et on a Tshisekedi afukami bango bazo bonde pour na il reconnaît Dieu te yango ma beto bi de quand non le pasteur a le droit de le faire abenga Tshisekedi abenga pe Fayoulou asangisa bango pesa toli basa sika bango baba na hôtel maman motata moko et nkolo azoloku pona mbote ya lelo na pesi Jésus-Christ homme de Galilée, pe mbote ya mibale na pesi Shadari na Kimbuta mbote. La sema bien benga na pesi Shadari mbote. Tu sais que na sa pesa que émission ya Muna na pesa ki Fayoulou na Tshisekedi mbote. Tu as donc Tshisekedi na Fayoulou susu. Na pesi na Shadari na mawana ye na lifobo na Kimbuta wa tekebiso na bafulu. Voilà, un grand merci au prophète John Gefa. C'était là le prophète. C'était là le prophète John Gefa Tatuka Bichi. On a changé combo. Anaye to sololi maramamboka, anaye to décortiquer, to le beli maramamboka. Et je dis un grand merci à BCBG derrière la caméra. Et aussi mes salutations à mon vieux papy, le roi carte illimitée, formé la souka bilanga héros, baba naranaye, basuki saranaye, un prêtre na Maroc, Azamoko. Je donne les chemins depuis France. Joyeux anniversaire à toi. Et HP King, Junior Mosuku, prêtre, Junior Mosuku, prêtre, Lekia Boss. Voilà. Et aussi à Jordi Fombabilele, il y a Ursule Teddy, la boss, Lady. Mes salutations spéciales à vous. Et moi, je vous dis bye bye. À la prochaine. France